Bandeko, na le Kardashian, n'équipe nationale, na likambo etali bolingo, na likambo etali love. Problème moko eza wana. Problème eza ya makasi. Mais na kati ya problème ango, ezalaka toujours équipe moko eko gagner, équipe mosusu bazo menango. Na kanisa bozo comprendre. Na lobi bien, équipe nationale, oya leader Karine Mokonzi. Fondé Karine Mokonzi. Idéologue Karine Mokonzi. Na lobi siko le Kardashian, ya leader Josepha Chako. Fondé Fifi Siwa. Idéologue Malika Mania. Alors, tolanda sikoyo, tolanda bien les Kardashians, tolongwe na les Kardashians, tokei sikoyo, équipe nationale, likambo etali bolingo, etali love. Soki nazolo belango pambate, parce que yango mutu, ezo ndingisa, ezo lobisa na 2021 oyo, surtout l'équipe nationale. Alors, tous les cas, mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yeba. Bekip mibale wana etonda na basi. Mibali en tout cas bazalaka kaka ba complément d'objet indirect. Alors lokola mibali bazalaka vraiment na succès te à part les ketchumwana na kati équipe nationale sima balandi na janvier. Alors sikoyo na le Kardashian na kanisa janvier kaka mutazalaki kuna apiaki bangoku bazalaki na moko mais janvier bazwaki une équipe nationale na leader alors bango bazangaki mutu. Siko likambo etali love bolingo. En tout cas bandeko na kenenanga na banzele belete. Bomoni Pamela Shekola échec na Sony na ridicule a Chelsea équipe nationale. Ayaki poto liboso ya batu wana nyonso ezala équipe nationale ezala ya le Kardashian. Ayaki mobali mutu atindie na poto amemie na poto ndenge azako loba ye moko. Akoma na poto première vidéo tomona ye. Pamela Shekola bamemai na jeep azolia hamburger. Leader Karine Mokonzi batu nyonso équipe nationale complet ba filora ba Gel Show bango moko bato liboso bazwa émotion ku basala télé réalité pote ba félicité oya bango Pamela Shekola ba bwakele ba loge ba kitisa les Kardashian ba kitisa batu nyonso pe biso nyonso tobetela bango maboko. Pamela Shekola tomona vidéo na jeep azoli hamburger. Karine Mokonzi azokanisa Pamela azoli gâteau. Mais nzoko kaka hamburger lipa différent na uba piaka bango na Congo kuna. Wana afilora pazo ko sambela po afilora sakomaki pe na love ya patron na ye. Azako sambela kaka po to monana. To lingana kaka to balana kaka na patron nga nga pe na kinde. Équipe nationale lokumu ya ndengwa nezalaka te. Josepha Chako leader yepe tozako yo kazana mobali. O mobala mundele, o boye, o azakani kaka ndenge ye moko na abokolaka bana bandeko nena baleki na ye. Azana ye kaka mutateka maka. Tozo yoka. Fifi Siwa mutamona na kate. Totala boye. Oyo mususu, Christelle Kabeya. Christelle Mobutu Kabeya. Ye kuna nazana mobali nanga. Nazana ye amona na kapete. Azo tangela biso ka ba dollar.
ake na ponton alobi bomoni nazawa na ye na boyi kolakisa ye munoko na munoko me pamba équipe nationale ezomene kaka bandeko ezalaka jete Magali Kongolo aye kolakisa mobali na ye na ndako atie photo atie mwana Magali Kongolo atie pe bi na kati ya les Kardashians ye paza na mobali aza en couple wow match Kenil bien sûr oya Pamela Shekola ezo compter double te mais ezo compter quadruple mais ata équipe nationale ezo mené po yaza madame apoto mais Magali Kongolo yepe atie kaka eza kaka bi babenga yango wow bandeko équipe nationale lokolo eza équipe à makasi équipe oyo epesaka elengi équipe oyo agu avec leader toujours Karine Mokonzi la baronne mais leader yaza kobengisa kaka aza koenchaîner bacopain na kati Afrique côté bacopain équipe nationale ezosakana te ezodondwa na bacopain ya poto mibali ya poto leader azolakisaka bacopain azobangisa alobi bongo ntango na kobala ekozala ndenge nini awa nazodeplace bacopain nazolelisa bato ya ndenge na ndenge leader azomene mais awa ezali likambo ya libala bolingo love Pamela Shekola oui akangaki complet mutu akoloba ya susu te même leader Karine Mokonzi akoloba te même Josepha Chako mwa aloba eza te na voiture ya bato alwaki atutisaki sikoyo Magali Kongolo atie bi équipe nationale esakanaka te afilora après avoir komata na cheval na ponti noire bomonaki ye na belili bomonaki ye na bafoto amati mpunda ayoki mpe elengi doki kapaya ye mpe ayoki elengi akonfirme oui bampunda na ndenge ya ponti noire komata mpunda na ponto eza deja elengi tikadaki ne mata mpe mpunda na Congo doki aya amata mpunda na Congo ayoka susu elengi apresenta mbala moko na famille ya Filora mama ya Filora mbala moko atika manyoko frite apesa leki na kete kaka ya koseli maladi mais maladi te esengo mama vana na ndako a Filora makbikolo wana pe musale komi manevre alors ndeko na biso pe ya chroniqueur mususu alinga réfléchir à Filora ayamba a Filora atuna ba question mais a Filora a déplaça a dévié yango mbala moko a Filora mikilinga équipe nationale love wow. Quadruple bi mususu les Kardashians et panzani teme et mwangani a morceau neti musuni bazosala ngo cornebef Josepha Chako akangi bisaka Lubumbashi me bato bazoye bate soka za wapi o Josepha Chako aza na ye aza kote oyo me Lubumbashi si ake kose isolé leader ya les Kardashians ake ko isolé kuna pe Christelle Kabeya amoni biba tchaki ye po ya banda kotake mingi afilora banda kotake mingi pe Christelle Kabeya alors équipe nationale et beta bi musoso Christelle Kabeya KO et stade gangi wo batu bazaki na libande stade bagangi wo batu bazaki na bandako ba pasole ba chemise équipe nationale équipe qui gagne avec leader fondé tout c'est toujours Karine Mokonzi la baronne azo continuer ko pesa bilengi na kati internet avec chaîne moko kako ezo tondwa Canal Plus ba Canal Plus CNN elenga Congo kuna basimba ngona très simbelengi la même magique okaka la même magique cerveau magique kuna Claudine Souka la mignonne et Claudine Souka pro ah na bosani Juvenal Kibala
tonton JV yesus na équipe nationale mobala succès ye bazokata danse bazodondwa mais libala tonton JV pe ye pas ye nani ezaki nani bon na bosani kombo mais na yebi ke ngengaka lokola bougie oui a équipe nationale elengi likambo bolingo bandeko yango nazolobela eza bolingo love sikoyo équipe nationale ezomene mais lelo oyo tokoma na mokuse Pamela oyo atiaki bi po akomi soni équipe nationale ridicule ya équipe nationale etula ya équipe nationale Pamela oyo atiaki première bi kwa triple Magali Congolo siko bi na ye bien sûr en Afrique ezo pile ya Pamela Shekola na les Kardashians oyo Christelle Kabeya ye pa koti mikila komi na poto azala mobali na ndako atie susu bi donc na kati ya mikili Christelle Kabeya atie bi les Kardashians étaient bi et komi Christelle Kabeya na mobali afilora na mobali Christelle Kabeya afilora aboti akomi na bana mibale Christelle Kabeya ye pa boti akomi na mwana moko les Kardashians batie bi match nil na kati ya poto match nil Cynthia Wadol mobali akezwa na Grèce aye na ye atie bi Cynthia Wadol na poto ye pa komi na couple nzoka mobali abwaka ye na foyer na minute Cynthia Wadol azolia bandibu azolia bekolo azomeka bagu nyonso bo problème ezate Cynthia Wadol meka bagu nyonso oyeba kokotini neza kitoko alors bandeko Cynthia Wadol mobali na ye abimi susu mobali te akomi makango donc na kati équipe nationale moto azotiakaka bi oyo azomene oyo azopesa lokumu na love na libala eza kaka afilora oui afilora na les Kardashians na kati ya poto moto azopesa gu ezali Christelle Kabeya Christelle Kabeya Mobutu na mobali na kati ya ndako bien sûr na tomoni ete po ekoza pe makango mais lokola bazana mobali ndako moko batambolaka ndako moko babwaka nguna bisika moko aza na mobali na Congo les Kardashians Magali Congolo toujours na kati ya ndako ya libala bazotia bi Josepha Chako na Lubumbashi na ndako ya mobali bazotia bi bandeko les Kardashians ezopile équipe nationale na ndenga kosakana te na likambo ya mibali na ndako olalaka olamukaka na mobali ezala yaka to vanda ezala yaka to telema mais lala na mobali lundi ti dimanche lala na mobali lundi ti dimanche le premier ti le 30 ti le 31 janvier ti décembre oui ozali mwasi ya libala reconnu même na l'état ata na bapapier te babengaka bango banani bino moko boyebi alors ndenge bazali wana bazomene équipe nationale na likambo etali mobali na kati ya ndako sikoyo mpe tomoni leader Karine Mokonzi ye mpe atie mobali bon leader Karine Mokonzi ye mpe avandaki na mobali na ndako atiaki bi oui avandaki na mobali na kati ya chateau atiaki bi akendaki ti asalisa maputa bakoma mariage sikoyo leader toro akomi na ndako na ye toyebi te soki atia mobali to aza makangu awutaka mpa na ye ayaka mais de toutes les façons les Kardashians ezopile équipe nationale na ndenge kosakana te parce que na équipe nationale
bango kaka Fafi Lora ye mutu azana mobali na ndako yepe mutu azana famille Jaeli Show achaki bi oui azana mobali na mobali Christian akota kibe libala pai ya JR comme une RG Mesikoyo bi oyo Jaeli Show achaki eza ya origine aboti mwana ya origine bazaka ba makango aboti na makango Gloro Langi na kati ya les Kardashian yepatie bi ya origine aboti na makango en plus mobali ya moto oya Gloro Langi balakisi na carte rouge carte rouge bon jaune balakisi na carte jaune rouge de jaune aboti na mobali ya bato asana mwasi na ndako Trésor Elombo azana mwasi na Charlie Yangwana les Kardashians ils ont mené équipe nationale pour le moment Karine Mokonzi leader azana mobile ça c'est vrai mais makango abazaka ndako moko te soki bazaki ndako moko ndenge bazaki na Tigre oui Karine Mokonzi alinga ochabi machete siko lokola leader eza Karine Mokonzi na équipe nationale na les Kardashians leader ezali Josepha Chako alors les Kardashians ils ont pilé équipe nationale Musika parce que Josepha Chako azana mobali nandako Karine Mokonzi côté libolingo mobali azali nandako te azaki na mobali na château bisika neutralisaki Josepha Chako mais siko azana mobali te mobali oyo azana ye l'homme invisible l'homme à chapeau l'homme à boucle d'oreille papa ya bana bakombo tu bazobenga ye nyonso wana ezakaka bakombo po batia bilengi mais na réalité Josepha Chako azo lalisa leader ya équipe nationale KO bravo les Kardashians bozo beta bozo la tsabango côté loko etali love wana batikela bino oya bango ezalaka mangungu oya bango ezalaka ba match triqué oya bango ezalaka bilobela mena terende mutela kisaka équipe nationale bazopola les Kardashians bazo mener tokota la victoire à Souka et coupe championnat na necessité mais les Kardashians bazako mener na ndinga kosakana te bravo les Kardashians bala liboso na Monique boyali pe batu oyo bolalisaka équipe nationale na banako yeba te na banako kanisa batiaka bino babi na nyonso mais na moni yango bravo surtout bravo na fondateur Fifi Siwa yozo tisa babia mais na félicité yo leader Josepha Chako félicitations. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mo boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de ça qui topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de ça qui topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.